Oui, je suis fier d'être moboutiste. Votre disponibilité constitue notre motif de fierté, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans Congo France, votre site d'information et d'instruction qui s'impose de manière non négociable le devoir de vous servir en temps réel. Les tandems opposition-église, après la marche du 25 février dernier, renforcée ou encore affaiblie, le jeune du PPRD appelé Béret Rouge, pour quel rôle? Comment éviter les pertes en vies humaines à chaque marche pacifique? C'est le menu de notre échange qui reçoit pour vous dans ce numéro l'ambassadeur Alain Atundou, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Dites-nous d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle en République du Congo? Nous sommes dans une période particulière, marquée par les préparatifs des élections de décembre et animé par quelques actions des groupes dits chrétiens catholiques, par des marches, mais il y a eu quand même un élément important, c'est la nomination de la représentante spéciale du secrétaire général AD de MONUSCO, qui certainement va contribuer à mieux, disons, à encadrer la vie politique et nous espérons qu'elle va jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire favoriser la stabilisation de la vie politique. Merci beaucoup. Mwanamboka Alain Atundou, porte-parole à la majorité présidentielle. Yebissebiso, lecture nous est ça là. Il y a marche, il y a le 25 février dernier, organisé par l'Église catholique, des concerts avec une bonne frange de l'opposition. Non, balobi, ndenge bisoto yebi, balobi kezali marche ya comité laïque un instant. Bisoto yebi, ezali des comités moko, babenga au comité laïque, de laïque catholique, où ezali ngumba ya baloïque, la balaïque, bazo ko travailler na archevêque de Kinshasa de basali yango. Alors tina penza ya likambo yango eza koyebana te. Soki ezali kaka batambola po te élection esalema, élection calendrier eyebani, mokolo mpe élection ekosalema eyebani, sikoyo eloko nini balingi ete to baavanse baélection to nini. Soki ezobe mpona élection esalema tina kotambola ezaite. Soko ezali pe lokwa baza koloba o po président Kabila alongwa sika kaka to sa transition sans Kabila ezali pe na tina te. Pamba te biso nyonso bana Congo toyebi ke mobekoli constitution nde ezali tina ya makambo na biso nyonso. Ba loi, ba règlement, ba disposition, ba edit nyonso ifozala ndenge constitution lobi. Constitution lobi boy que pote soko moto chef de l'État a se présenter sous soute et à la première mandat et à la deuxième mandat soko a décidé de se représenter sous le premier mandat to a koki soute so la deuxième mandat yi a kozilate ba pona moto ya kokita na ye pote ba pesa na ngwende ya bokonzi. Donc lelo yo aussi longtemps que tozana na moto moko te le président Kokendate, sinon on est à trahison, ils a abandonné le peuple, a abandonné Mboka. Mais le lobby, à la base, il y a une non-organisation et l'élection en 2016. Mon Mboka Tundu. 2016, mais ils sont tous responsables. Ils sont tous responsables. Le gouvernement qui quoi soit pour la couper Sambongo, la communauté internationale, qui va péciter. Opposition peut fallait et lundi ça bato poto quand élection basali yangote baza koluka banini bitumba ya M23 baza kokenda kosala campagne que bazwa communauté internationale pe mboka mosusu ya communauté internationale bazwa meko makasi contre biso wana nyonso
esali te mboka ezalaki lisusu na ndenge ya kosala maponami te yango wana tata mokonzi ayokanaki liboso na UDPS abi non tosala malamu lokola yo ozali parti emblématique ya opposition yo mpe Tshisekedi ozali figure emblématique ya baopposant boya tokutana tokabola bokonzi parce que ti lelo oyo bokonzi eza ya biso mpo tolongaki mamekani il faut tozwa 100%, mais président lobi tokabola 50-50 ekomi ntango wana baboyi président abengi lisusu bato baso na dialogue ya cité de l'Union africaine ekomi le 16 octobre sur le 16 de 18 octobre to signé accord wana toyokani makambo nyonso nzokande bato mosusu balingi te président asali su effort bon topesa baninga oyo mosusu chance tokei na basango ti le 31 décembre malheureusement Tshisekedi akufi ntango akufi eti mobulu na epa na ye moko nani akokita na ye nani akozala président ya CNSA na place na ye nani akozala président du comité des sages na place na ye biloko wana epesi mbilinga ti yango namoni baoyo batiaki liboso bolingo ya mboka nde babimi lokola badibanga baye totravaille sikoyo makambo echange te tibala ye sikoyo tozoluka nde tokenda na maponami mais na okata wa mamuke balobi na ntango wana président de la République ayuzaki na pouvoir na ye mpona kodiviser opposition pour qu'il y ait régné ti lelo yoko kondimango depuis Mobutu ti lelo nakasi mokonzi aza kosouhaite ke Tshisekedi azala na parti na ye ese Tshisekedi akenda na parti na bango eza motema ya moto na moto soki oza motema bolembu olingi mbongo eloko moke kaka bolingi mbongo c'est normal oza na position te mais baoyo baza kotambola na bondimi conviction baoyo bayaki epai ya bino de balingi mbongo te bawana ezali lelo kitaki te kotina kana bango omona Roger Lumbala ngambo na ye bati mosusu ngambo na bango ekolo liboke nyonso lisanga nyonso libota nyonso eza baproblème eza la société civile eza la opposition eza la majorité soki tozala na problème te bongo ba G7 bauti wapi obosani ke ba G7 bauti epa na biso c'est que tozalaki na problème toluki korésoudre yango bao mosusu bandimi te bakei la même chose na baopposition mais ntango bakei epa na batiki biso tolobi te ke omoni IDPS moto asali bote mpo moto na moto aza na liberté na ye la même chose epa na bango soko badi banga adeside akende eza problème na biso te soko Tshibala adeside akende eza problème na biso te problème na biso ezali nani tokosala ye mpo totombola ekolo nani tokosala na ye mpo te maponami esalema 3 mois ya Tshibala jeleki ndenge mwana mboka Arimo Vasakani avant koma vice premier ministre et ministre de l'intérieur ndalobaki abi tozalaki na toyaki na badibanga aleki mususu yoyo tokotravaille na ye aroleka tobakisa mususu et ainsi de suite mokili eza bongo te ata président koleka maponami kozala te président akoleka maponami kozala te mwana mboka tondi maponami eza te pona po président Kasavu balekaki maponami eleki ezalaki Mobutu aleki maponami ezali te musée aleki maponami ezali te nani soko Kabila pe aleki maponami kotika soko biso bana mboka tolobi ke biso tolingi système démocratique donc ça n'a rien à voir nzokande mokonzi ya ekolo Kabila lelo azali na lotomo te abatela ndenge bana Congo balobaki système démocratique élection esalema opposition mi exprimée majorité mi exprimée société civile mi exprimée ye aza kokengela yango namonaka aza lokola église au milieu du village. Nakolanda attentivement récent point de presse, il y a président de la République Joseph Kabila a insisté qui na motuna watuna qui est sur batuerie oyon soto assistaka à chaque marche pacifique et président de la République a promis qui a le but dès le mois de mars à consulter le Parlement
Pendant qu'on a mukano, il y a quoi encadrer la manifestation yonsoana. Mais c'est comme si la tuerie ils ont continué. Comment restaurer le respect sans verser dans la répression? Non. Répression est allée maintien de l'ordre. Répression est à droit naïe. Ndenge mibe kolobi bango yoboy. Balobi que marche ko salema l'autorité de la ville a payé autorisation sikoyo police ya bino bobenga on les a répression. Mais soko et salemi loko la constitution te. Loko l'autorité de ville a salité. On a benga une opération de maintien de l'ordre. Tango bako kenda wana ba okuta na bato que balingi ko combattre autorité à l'état. Bako bete bango mabanga ba mususu ba cocktail molotov loko ndenge wana yango ni tinda arrêté ba policier ba réagir malheureusement so ba réagir au mona ba mususu moto akufi to bato bakufi mais chaque fois que moto akufa ka to bato bakufa ba autorité ba konzi ya soda ba konzi ya l'état ba sala kanyoso po bayeba moto to bato bakufi ndengeni moto to bato bakufi nani abomi ba enquête lettre morte car des alak. Apparemment les enquêtes en question n'aboutissent pas. Lettre morte ndeni bayebi sio que bakangi déjà mibale baoyo babomaki ba bana mboka mibale na marché asuka. Il faut boyeba boye ata na poto enquête zelo comme que umela kapo ebimisa vérité. Soko bozola na ngote e inkolo bateke enquête zo salimate. Oyebi mwana moko moke Grégory baboma na France les qui sont boula tout commissaire. Ti lelo bazo sala enquête po bayeba te nani. Eleki sanza to ba presse motoba. Français moko baboma ki mo sina. Bakini malembe c'est après 6 mois de vérité. Donc justice ça la musana justice musana est ko la kisabato bosembo bosembo e bomba na place mokote bosembo efo eza lokola ndako zubriki ya bongo la kisabato donc justice ça ko sala biloko na botika ya sala musana. Merci beaucoup. Moi, motuna moze kolekanga motuma mboka ale atundu. Tout le monde a mingi après la manifestation politique quand il y a des morts. On remarqué les amingi bayi opposants des bakenako assister ba famille wana. Mais sur le chef de l'État, azali chef de l'État ni en opposition ni en majorité, on ne vous voit jamais assister batouana. Et ça la rapport à nini? Président Salisaka. Soko azana na moyen tout mon situation mon président Salisaka. À propos de la marche, nous avons à propos de la marche. La marche à Salisaka, son montant koufi. Bon, si quoi, conseil Saliboso ezani. Koyeba nani abomi. Tant oyebi que nani abomi. C'est comme côté la situation. Ah, bako kuna moto te bo salisa ya kunda. Soko l'état salisi. Nani moto apé sa ndingisa. Eza président. Et là il faut bolo bakape. Bato bakufaka, ba policier pe bazana kati. Pour une opposition qui n'a pas de policier. Nous avons comme l'impression que Batueran aux alliés ciblés. Netiamon Amboka Rossimo Kendinaïbi qu'on a informé. Pour une opposition qui n'a pas de policier. Les policiers yo bazali musala à l'État. Musala kubati ya bisonyos. Kaya mukendi na ya kufina mbandaka. Mais l'État a téléméli yangote. Bazui responsable. Bon siko tout ça ni. Tokoki suko seku sa motote mais tokopesa etumbu po te moto mosusu azwa makalisi ya kosala ndenge wana te. Lecture na yo balobaki 0 mort à l'issue de la manifestation mais quand même bakufi ezali peut-être défaillance na ngambo ya sécurité te. Pourquoi ba bevu nyoso wana na mboka tondo tango tolobi que ba soda na biso ba policier tango ba cadre ka ba manifestation tango ba pekisaka bato ba manifestation l'état lingite ezalaka na tina ko boma bato te soko ba moto akufi ezakwa likama yango no moni l'état foi ba likama wana ekweli ndenge ni
nani moto basali yango yango moni bato mibale owana bakufi. C'est dommage. Moto nyonso aza ko regretter que bandeko na biso bakufi, mais l'état a une obligation à côté à ordre public. Ngo bake molongo eza na mboka pote moto na moto akoka kosala oyo mobeko ya l'état et pesi ndingisa to elingisi ete asala. Merci beaucoup. Tonyos Baïti kozwa biso na tango oyo tozali koyamba pona bino. Ambassadeur Alain Atundu azali porte-parole ya majorité présidentielle. Ozali ko répondre na mituna na biso en fonction ya actualité. Alain Atundu yebisa biso moke. Babere rouge ya PPRD bazali banani. Mais tout le monde a PPRD. Ngaza porte-parole la majorité présidentielle. PPRD zali parti moko ya majorité présidentielle, ils ont autonomie, ils ont organisation. On est à l'ingati. C'est-à-dire que vous ignorez l'activité de la Bangonyos. Oui, il faut ignorer l'activité de la Bangonyos. Pour nous, on est porte-parole. Nous avons contrôlé l'inspecteur de la majorité présidentielle. Pour nous, PPR Razo Sanin, CD Razo Sanin, Nanate, nous avons des porte-parole. Nous avons lobby. Ce que les Cambozali ont lobby dans le Congo. PPR des alliés parti politique dans la majorité présidentielle. Oui. Le cola INADEF, le cola MCR, le cola AFDC, le cola ACO et tout ça. Ce qui n'exclut pas, votre regard sur l'activité là-bas. On a contrôlé Bangote. Tout ça n'a mis Beko. Venir une majorité présidentielle, ça mis Beko. Vous voyez que parti na parti, à cause de la Macambona. Mais pour na école, pour na famille na biso, les Camboyo mukonzi wa parti, les mukonzi wa famille, et qu'on va que président de la République à lobby, où ils ont une charte, il faut tout ça, il faut tout ça, ils sont en quatre na biso. Et c'était que yo onongo et pas moninga, bongo que na ofunda ete, on est en charte na biso. Na autant la bouquet bignoso, baïa Église catholique ba lobby, ezali dialogue ya Saint-Sylvestre Ndé ali kopesa pouvoir na président de la République tilelo azala, mais oyo pouvoir azali ko manifester bien comportement, il y a pouvoir vis-à-vis à Église catholique tori ko benga ngo volte-face. Tala soko naza obligé na la vérité pour les journalistes, pour la population, opinion baye. Mobeko likonzi constitution de lobby boye, député national, député provincial, même gouverneur de province, chef de l'État, pour que atika fonctionne aye, il faut avoir moto oyo akotiki la ebo konzi bona. Omona kate que député soka lobby ngana longwe. Mais il faut, pour les aller effectifs, il faut les suppléants les aller. Donc, les alliés que Saint-Sylvestre, Saint-Sylvestre et ça ici, les politiciens, surtout l'opposition, pour que bandima, mais kowana, grâce à Saint-Sylvestre, l'opposition, bafungoli miso, aya solo, tout ça là bon, puis comment minako. Grâce à Saint-Sylvestre, mais le lot durcissement a un pouvoir vis-à-vis à Saint-Sylvestre, il y a Sango, et Zali Yakoka moi. Durcissement a ton exacté. Biso et colonna biso, basignaki accord moko, Vatican, l'accord en balobini. L'État est allé laïque, et un colobatek, religion d'État est allé té. L'État peut à ça la s'écouter pour la religion, à favoriser la religion mon côté. L'État lobby fait lieu de culte et si quand tu vas sambelaka, tu es catholique, il faut respecter. Et si quand tu vas sambelaka, police a comme kunate. Sauf ce que si kawana, va comme conseiller la angolo la likita ya politique. Mais tout le monde qui samedi 24, béret rouge, il y a PPRD qui est une église pour contenir, bien pour empêcher manifestation politique. Toujours dans le soda, la béret rouge, soda.
baza ba policier te wana makambo pe perdre tout na pe perdre eloko nini balingaki kosala to eloko nini wana etali bango ngaza ko expliquer sikoyo accord oyo toza nango na accord wana eloba miboy ke soko sango moko asali mabe to episcope moko asali mabe il faut mebeko ekwela mais l'état akozwa mwa mayele mpona koyebisa te tala Vatican motono asali boye motono asali ekolo etambolaka ndenge wana oyebi na mboka lokola France l'état apesaka eklezia catholique mbongo te ozoyoki eklezia catholique kuna balobi Macron lokola alingi a imposé droit de travail biso toboyi bote ke ba citoyen congolais so amoni ke mbilinga ezali bakoki koloba te mwa mboka tondo respecter moto na eloko na ye soko eklezia catholique elingi kosala mai politique ekosala yango lokola société civile ekosala yango lokola lingomba ya losambo te soko ozokenda marche politique elingi koloba ke objectif makambo oza kolanda eza ya politique tina ya komema esapele eza te tina ya komema kurus eza te tina ya komema bible eza te application memi biloko wana elingi koloba ke oza kolanda nde makambo ya foi eza kwa moto atake yo alobi yo oza mokristo to binga aza mokristo te achapele na ngai ne te kotala na bokebi implication ya église catholique na histoire politique na monde ezali lelo te mwana mboka tondo eloko nini bozali koreproche na église catholique lelo moto na moto asala eloko na ye église catholique ezali église moko parmi ba église mosusu nyonso na Congo puisque toza état laïque esala nano ba problème ya molimo ya mboka po lelo yo soko tozali na bato mosusu baoyo baza kosala politique ya lokuta lokola moko azalaki il faut tosambelaka 3 minutes mpona Congo te asali yango mbula mala moko ekei te nga na kobima na kosala politique te nake kozwa komiswanye asali te mais wana nde ekolakisa église bato na biso baza na parole donnée te baza na valeur te ya vérité honnêteté eza te topesa nango bango catéchisme likolo ya vérité voilà or jamais toyoka likambo ya ndenge wana yango wana l'état alobi te salo ya yo ngai na salo na nga soko l'état abebisi nzela ya kobongisa makambo ya leta ezali bainvestigation ezali justice ezali soko l'église abebisi makambo ne nzela na ye ya kobebisa oyo ya boyambi ezali Vatican azali Senko azali mpona kotala makambo wana mais eza te ke lelo oyo toyoki président ya république ye moto aza koconvoke Senko mpe kodétermine ordre du jour makambo oyo alobi kuna na seko te président aza Senko te président aza chef de l'état nangi nazolikanisi na yo ale ya tundu na bazali koloba ke soki lelo Joseph Kabila alobi ki akozala candidat te bien akozala en fait organiser l'élection et puis akei na ye le pays sera ingouvernable lecture na yo zali nini asa aloba yango est-ce que makambo échange aloba yango devant congrès na accord ya Saint-Sylvestre pe bakomi yango bakundoli président alobaka ke na kokenda akaro ezali bafoué selon ba catholique bayi opposition balobi lokola alobi bongo elingi koloba te lokola asasali 2 mandats akosala sous 3e mandat yo yoki bato bazo préparer pour ba élection bato nyonso bazo luka mbilinga président salobi avant payer aucune élection il faut respecter bien il faut seni oazali institution habilitée à organiser élection à Mekapé qu'on rencontrer aspiration opposition notamment machine électronique oyo opposition bazali ko boya mais surtout tel ngambo la majorité présidentielle réclamation vraiment sur la machine électronique ezalité tu peux expliquer en ndengeni oyebi seni ezali pour l'opposition te
seni ezali pour la majorité seni ezali pour la société civile même pas pour un personnage moko charismatique boya le vite seni ezali lingomba ya bato oyo mobeko likonzi pe ekolo mobimba balobi te soko tolingi peuple alingi aloba likambo to na référendum to na élection yo moto kosala yango totika seni asala mosala na ye surtout que na kati ya seni wana majorité azali opposition azali société civile azali totika komikotisa kuna. Pas de machines électroniques, pas d'élection cette année. Ezali nani technicien na biso nani technicien na biso nani eza seni tango tozalaki na cité de l'Union africaine alobi no bopesa ngai mbula miba te biso tolingaka mbula oyo topesi mbula oyo esalemaki toke na 5 ans la même chose esalemaki soko ye aza koloba tolandaka nano ye tolanda ye po oyo biso tozomona bango bato pamba awa le quoi président nanga basengege et tout ça na bikolo mosusu bazo respecter bango pe bazo benga bango oya kosalisa biso oya kosalisa pour nini biso tokomemia baona biso te pe tolanda makambo baza kolakisa ya bosema. Donc toi côté l'opposition ils ont coquisé seni en fait Corneille Nanga ya kozala un peu penchant nangambu ya pouvoir en place puis nous réagir ndenge nini. Année année électorale, mais comment on a accusé Mouto Azali qu'on censé organiser une élection crédible, apaisée et transparente, quand Azali Mouto a pouvoir, vous avez réagir. Non, d'abord, président Nanga, Azam Mouto y a majorité présidentielle. Ni na parti à majorité présidentielle. Naïbi pété que Azali Mouto opposition, ni na parti moko opposition. A routine de la société civile. Dans la société civile, donc azo sala mosala na ye lokola ekoki. Donc tout tika ye asala mosala na ye. Lelo yo soko juge apesi jugement moko ezako sepesa ote. Yo koloba juge longwa nati a avocat na ngai te. Kolongwa pa juge wana okepa na juge mosusu. Voilà ezabo ti l'air moko esuki juge alobi bongo ekosalema ndengwana totika nanga totika ska moto na moto asala lokona. Toujours en rapport avec la question sur les élections. Manamboka tundu yebisa biso to kende kaka na élection on a dédoublement à parti politique boy. Parce que sotali MSR mi balé, otali UNADEF mi balé, otali ba parti nyo so na G7 mi balé et zali désordre té. Tika na limbo. Bah, dédoublement et les problèmes politiques et qu'on soit solution politique. MLC libéral les alaki Thomas Louaka na Mama Bazaïba bakonze MLC basoli Thomas Louaka lobi ngala mibendi lokole komi bwe na komi mouvement libéral ba parti peu yeke il faut ba solo la nakati na bango pour te ba yokana. Nani akomi benda tote yami bale pelika momosusu ba parti oyo bakei parce que yebi que nani pour ça la partie il faut 26 provinces nyonso eza na kati est-ce que bato kuna bake ba 26 provinces ezali il faut tout à la biloko wana nyonso na personnalité à moto lelo yo MSR ezali c'est vrai. Mais, MSR Lumbi, pour l'année. Pour Lumbi, il a représenté le symbole de MSR. MSR Oyo, il y a Minembo, pour l'année. Pour MSR Minembo, Batikali, Nenge, MSR Bandaka. Donc il faut pas ça la masolo. Ce que bazo yo karante, normalement, c'est ça. Mon sanangouan. Kokutani sabato. Mais ce que c'est ça, bengi, bateau sous opposition, balingite. Bon, c'est quoi yo? Bakoyo kanaka la majorité. Bakoyo kanate. Il faut beaucoup tana. Munguna, il faut bosola na ye. Ata itumba, ata ou gagner munguna. Suka, beaucoup vendre sika moko, boti mokoroto pote,
moto na moto amemi yango mpo etumba ya isusu te. Moi mboka tundu vous allez peut-être dernière question na biso vous allez rafia ba benga moboutiste. Oui, je suis fier d'être moboutiste. Je suis fier d'être le fils de mes parents. Je suis fier d'être un ancien séminariste. Je suis fier d'être philosophe. Je suis fier d'être juriste. Je suis fier d'être officier de l'enseignement. C'est ma personnalité. Lorsque le président de la République ne reconnaît n'avoir pas transformé l'homme zaïrois, c'est-à-dire que Yopo vous allez transformer. Mais ezali responsabilité collective. Président Azali Mondimi responsable. Alobi ngai pona sala malamu na lingi homme congolais azalabo. Homme. Engol ba symbole. Mais balobi te ke yo ye. Soko bandi ko tala ba komona kete oyo aza malamu oyo aza mabebe. Alobi ka de façon générale. Wana mosala na ewana. Namoni tokomi na suka émission na biso. Votre dernier mot par rapport à Sis Nabiso Congo France et puis na baibans ba kolanda bino ba kolanda yo non seulement na Congo AOP bisika ban sona mokimo bimba ya liboso nazaina na kotombela bango bonane po tozana no ekomi na sanza misato te bonane na mabota na bango na moto nzambe abatela biso na bango ndenge abatela ki biso l'année passée yoko mibale mboko ekolo Congo ezali eloko ya biso moko bana Congo tosala yango te po toza na étranger totika yango ekufa totulukela yango mabe mpo nazoyoka te awa mokonzi azali lelo ezali Kabila na ba institution soko moyen tozali na yango fo tosalisa ye mpo oyo ya kosala ezali bolamu na biso soko toyokani na ye te tokenda wapi tokenda na parlement tokokoma tolingi eloko boye te ndenge mibeko esengi soko oyokani na moto te bosuka maloba kobeta bato te lelo oyo bamusicien bapoliticien moyen bakenda poto librement ezali aza kobanga bakobeta ngai bakosala boye mpe bandeko yango na biso kuna baza fier na beti yo kanisi opposition Corse eza na France te mais soko président ya ba Corse bayaka po aza chef d'état na bango soko mu politique moko ya eza nde ko favoriser dialogue mais ndenge nini kuna bino bosaka biso bo donc soko politicien moko akei na étranger bana mboka baoyo bazali d'accord na ye te baoyo bazali d'accord na opposition te la majorité bokutana na ye bosolola tala makanisi na biso ezali boye mpo nandimi te ke bato wana bazali na raison surtout ou bien bazali na tort surtout tinani tokutana tosolola tozali bana ekolo moko yo kobeta moto obomi ye na poto tango sima ya poso moko obengi epa na boni biso toza na matanga matanga ya nani me policier moko abetaki ye na poto azali ndeko na biso okoka soni bandeko nga mpe nabetaki nde ndeko na ngai donc totika biso nyonso bakongolais tozali bandeko okoki koboma congolais te bongo ozala fier mpona nini ezalaka ke soko likambo ezwi bato ya Kivu tosali deuil topesi mbongo ezwi na Ituri ezwi meme mboka mosusu ya Afrique tosali mpo tozali bandeko donc soko oza koyoka ozali na baplan ke obetaka bandeko na yo obomaka bango okomi lokola Kaini azwaka etumbu ya Nzambe aza kotelenga na mokili mobimba totika ndenge wana totelenga mokili mobimba te mobeko ezali mobeko oyebi ntango babenganaki ba citoyen congolais motoba wana États-Unis ti bamenote et tout ça mais nani moto aprotéger bango l'état alobi tokoki kondima bato boye te so bolingi tondima bango tika bango bazonga lokola moto azongaka ambassade asengi pardon mpe bakei soko bakozongisa bango lokola bato est-ce que bakombata bayebi makambo wana
est-ce que makambo nyonso na Congo ezaka mabe? Lokwa makambo nyonso za mabe, est-ce que bango bakobongisa yango nde so bazobeta ba politicien? Omoni mituna na nyonso etali biso totala tozali bana Congo lelo oyo tosala tout po tokenda na maponami ya ba députés provinciaux, ya ba députés nationaux, ya président de la République, ya gouverneur, bongo ndi mboka ekotambola. Élection ici ça va problème te. Élection ekopesa nde biso bato oyo bakotambola bakosala po te problème soko esilite ekutwa na Congo et diminuer. Voilà. Donc politique ezali libanda ezali etumba ya makonga te. Maloba nanga ya suka yango wana na PCP bandeko na biso nyonso wana mbote kolika ke mbalasi soko bango pe baya ngai yao na yambaka Rex azaki kombata munene kubeta bana me yawa na yambi to sololi ti esili bo yo ubeti muto kuna obosani ke yopoza na famille yao soko moto wana yepe abeti famille na omoni ke mboka ekoti mobulu. Donc to linga ekona biso to lingana kokoso na biso to siisa ngo esika moko ndinge wana nde tokosala mbongwana ya bomoto na biso pe ya ekolo na biso na bomoko nde tokosala mbongwana ya bomoto pe ya ekolo na biso ezaki maloba ya suka ya mwana mboka Alain Atundu azali porte-parole ya majorité présidentielle na batien c'est qu'il bakor landa biso to singi na bino botondi mingi tout particulièrement na numéro 1 à site Oyo monsieur Didi Dipumba pour la confiance ainsi que la grande équipe à Congo France Oyo Bandemaki ko réaliser émission pour Nabiso. Quant à moi, j'espère la Bunda, je vous fixe rendez-vous très prochainement et restez branchés. Bye. Congo France Congo.